Merci bandeko neka boyebi abino molobeli de onzinga na pesi bino bambote partout esika bozwami. En tout cas soyez branchés scotchés 4 na Gemidor TV émission na bino obelinga mingi ya grandeur tokutani suna itandomi eke mukola lelo pona émission na biso kaka ndenge zalaka boyebi ke émission otosalaki récemment na apôtre. Alors émission vraiment tosisaki oyo tokokai kolobate oyo ezalaki concernant oyo tolobelaki vraiment mingi oyo ezalaki likambo etali alliance. Alors na alliance tosukaki nango ezalaki alliance passagère nango tokozonga pena apôtre baso komanyola parce que alobaki il y a beaucoup d'alliances oyo ezo signifier que batu mingi basala oyo baza ba ignorant ba yebite. Alors poso na biso yali atel sa biso pena il y a combien de sortes d'alliances oyo ezo sala kelelo batu babunga ou bien basala ba alliance ba yebiti na ba alliance wana te nango avant to kende pena na mo beaucoup émission na biso ndenge ka kezalaka to kende vraiment ko pesa bandeko o balanda biso na bokebi bambote belé pe ba o nyonso tout baza pena ko sunga biso 4 na Gemidor TV bambote na bino mingi partout oyo bino bozwami nango to loba kaka ke Gemidor TV ezawana pona bino pona biso et puis pona ba nyonso oyo balinke musala oyo ekende liboso etombwama nango ba sponsor nyonso tout o bazana biso de cœur bambote belé maman Myriam Coiffure bambote belé sikozwami tokepe et pas mamiston bambote na yo et belé Dani Maneka bambote belé toke nangola pena kopesa général Mvutukulu bambote et belé place ozwami tobosanité madoda bambote na yo pe toke na Congo Kinshasa topesi pe oyo Simon Mabeka kati na Gemidor TV bambote belé tobosanité Zeni Kumbi surtout au basara na Gemidor TV bambote na bino nango tangu eza penza ko kende boyebi kaka ke média tokimaka sima ya tangu na ko monopoliser parole te enfin que na pesa apôtre maloba oyo eza continuité émission to salaki na yango to zongi pena apôtre assisa yango comme il faut enfin que bon comprendre oyo ezali pena tina ya ba alliance na yango to kende pena na apôtre. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère. La santé ça va. Kola zo sunga biso, so fils d'Abraham. D'accord. Kola zo sunga biso. Alors mukola lelo vraiment oyebika ke tozana continuité vraiment o ezali a makambo to solo laki récemment na émission to salaki to lingaki penza to sala continuité nango comme il faut to monaki ke olobelaki mingi ba alliance to monaki ba alliance belé o ezabate belé basala o vraiment bazalaki to lobandenge nini bazaki na boyebité. Alors ba kene ko procéder na ba alliance wana sans le savoir que ramener bango na ba mabe et belé na ba destruction et belé nango to neto zonga pena yo sukaki mingi na alliance passagère place to kata ki mission. Alors soki okoki ko continuer ou bien osala moi ko zonga mukesima rétrospection en fait que bandeko ba ko comprendre. En tout cas balandi ya Gemidor TV to pesi bino mbote. Oui, la chaîne Nabino Jemi. Donc, bolinga yango. Voilà. Balinga yango. Parce que biso to sala rabere to zo comme ça ba chaîne ba to mususu. Mais chaîne ya biso moko ezali pamboli. To ezali pamboli. Voilà. Ils ont vraiment les pamboli. Katina shot fond. Shot fond ezali beni. Mais to lo ba shot fond mboka na boye. Show de fond makana boye mais to lo baka pe makama malamu show de fond. Voilà. Dans la télévision biso wa Jemi yango yo. Donc to pesi bala news mbote ya Jemi to pesi ba mbote. Bambote belé yango belé ko bola na biso na kin. Oui na Angola de partout. Na Angola na tina to ko interpeller. Na Angola penato génial. Génial. Bon là la bosante na pesi passer Mundele. Passer Mundele na Talatona. Talatona ville mo na Talatona. Talatona ezali voilà. Donc passer Mundele oyo ba mbote yango na Talatona. Donc frère Nayo et que frère ami apôtre Toko. Donc c'est que c'est que voilà ba passer bazé belé pe d'Angola to pesi bango ka bambote kalaté fa Pierre Dinamau et doit oui donc ya yo bambote yango bambote belé vraiment. Voilà. Donc quand tu mbala moko na rétrospection na biso puisque télévision za radio te voilà alors to ba ki boy pourquoi tu as tourné tout autour de l'alliance. Voilà. Alors, na autant na no verset moko awa avant tout to kokako ça la voyage na biso muke. To zui na biso mbala moko Philippiens chapitre 3.
Philippiens chapitre 3 wa ilobi na biso makambo ko ya bien awa vieux Paul vieux Paul oui apôtre Paul awa azo sunga église ya Philippe wa lobi boy toujours à partir ya chapitre 3 mais na moni ozamala mto ba no à partir à verset 3 à la Bible. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Mais la nouvelle alliance. Voilà. Et on a ce que tu juif Paul, l'apôtre Paul, a éclairci que circoncision, tous allez là. Aux hommes qui chiffre 2022 8 les chiffres alliance si j'ai l'alliance parce que la loi nous avons ça l'alliance na bana mibali na tribu na peuple moko yemoka lingaki Zamba za uluka nini na créer peuple to mona peuple na ay ko retrouver un certain Abraham moko hein Abraham to biso nyoso abimi a eti na Babylone mais abimi na lignée ya ba sémite hein vous comprenez voilà Abraham abimi na lignée ba sémite et biso to bimi na lignée ba kamite bandeko na biso yo tozo benga lelo ba Europe de l'Ouest ti ba tikota ba riche kuna bango ba bimi na lignée ya ba Japhet. Donc peut-être bon tout na mende ni mais faut que on a Ézéchiel 38 à partir il y a verset 2 3 hein donc kola zo bla Ézéchiel sakola likolo ya Goge Magog Gogo azali mwana ya Japhet azali de refis ya Noé makamona zo ba soko tanga la Bible ko comprendre makambo mais soko tanga note yo ke ndeka ko vanda Bible no ba fungulela yo yo fose la bataille yo makambo rozaniti makambo étrange donc tozolo bela makambo ya alliance tozua ngo na 2022 le premier janvier le premier mois 2022 surtout ça lui interprétation par numérologie donc mon épée biso chiffre 8 alors chiffre 8 on a to ko mona que chiffre 8 ezalaka toujours chiffre ya alliance. Donc depuis 2022, to kota ki yango ezali année moko oyo ya alliance. Mais ezala ki na ngopé avant 2022. Surtout t'as les mêmes élections na ba France, to mona même hein, l'époque à Sarkozy, to mona ki peut-être azoki son premier ministre en opposition. Voilà. Donc il alliance et bandaki déjà ko s'annoncer na 2019. L'alliance bandaki ko s'annoncer mais na 2022 nature car il y a apôtre Paul expliquer biso lobi que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a un tangi nature. Pour te revenir à la question, tout le monde est bon. Zambalo baki no ni. Zambalo baki na ngelo côté. Donc on s'arrête ce qu'on zambalo bino côté. Voilà. N'engel le toujours peu makamba ba bénédiction to le belango pe awa. Donc na talaki nature, n'enga porte pour la Bible la nature a pleine d'enseignements. Na yeko mona non? Tout tanga nanu chiffre. To ke na numérologie totali mon numérologie peut se 8 mais numérologie auto zali ko lobelezali ya kabale juif te bande ko bolimbisa biso tant sous va doit poser question mais ton monene tazaki muta numérologie ngana za muta numérologie te mais l'interprétation par numérologie c'est pourtant ta kabale ba Dieu on la Bible mais bah déformant on a n'engé musu n'engé na bango ya on te autant apôtre Paul n'enga le bien Paul a le bien na 5 ans et na 4 bi que chacun de vous au lieu de consi non 3 à 4 moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair je le puis dire davantage moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Ah, Paul Mtazolbani. Il y a circoncis à 8e jour. Il y a race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Tout le monde a une émission. Vous avez se souvenir? Oui. Donc, abîmé la lignée, il y a Benjamin. Hébreu, né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
nasir a tolingi tolobani tozwi kaka awa Paul wana kaka oyo ye moko alobi ke ngai circoncis ya 8e jour et totali 2022 tant tosali to interpréter ba chiffre epesi biso 8 yango tomoni Paul azoloba ye circoncision na oyo ye azolobela bien que circoncision na Israël ezalaki likambo mwana mobali soki abotami 8e jour fo basala nini fo bakata ye ngenga alors Paul y a confirmé que yé akatamaki ngenga donc ngengo ya zolobela ya okatama ngenga ezali ya motema donc là la bongo le motema le na foi to lobela on a sans soi mais na loi okatama ya ngenga ona nzamba asengaki po mwana mobali nyoso abotami na parmi les 12 tribus ayebake aza ko appartenir na ye il faut ba mono na signe ya circoncision or circoncision ona esengele salama 8e jour. Oh, le lot 2022, tout le monde, chiffre précis, combien 8. Donc, vous allez dans le jour, il y a circoncision, pas selon la loi, mais la circoncision selon la foi. Donc, il y a un bon là, thème. Donc, en 2022, il y a un peu de connecté titre et achat, il y a une mission dans 2022, et il y a une année à circoncision, où il y a pesa motema na yo pa nzambe lelo bani ko bongo na motema d'accord au Paul alobi ke moi les circoncis de 8e jour et que les sous ya ngenga te c'est comme ya motema ya moto lobi ke tozo expliquer sikoyo c'est quoi maintenant c'est quoi l'alliance parce que tant que bongo le motema et ça pas alliance mon bateau salit voilà alors sikoyo tozo lobela l'alliance par rapport à la famille quand on parle de l'alliance par rapport aux familles, nous voyons les premières alliances que Dieu a fait à Abraham. Première alliance à Abraham et ça a tout autour de la famille. Dans le bac, on a Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu a conclu l'alliance tout autour de la famille. Tant on a Abraham. C'est trop tard, on l'a écrit. Mais toujours la tombe parce que là si on déjà la kiango mais total donc Genèse chapitre 12 to le kan ba mo to interpréter Genèse 12 verset 3 Genèse 12 3 to le penamba Genèse 12 le bina biso boy na verset 3 le bina biso je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tout le monde dans Genèse 12, 3 awa, Nzamba pas molé Abraham, mais a pas molé pe ba famille. Mais tant on Nzamba pas molé Abraham, a pas molé pe ba famille. A dit pe na descendance nyo surtout ba bimana liné. Mais tant on a ba descendance, azali ko lobela mingi ko yana ye en tant que Dieu qui devrait revêtir le corps humain. Donc tout le monde première alliance, ils en ont passagé par alliance familiale. Tant que tu mais maintenant si na face B na alliance passagère tout autour de la nourriture dans Genèse 17 na verset 19 et dans Genèse 17 na verset 19 tout le monde a gagné nous avons balayé Abraham et puis nous avons tellement lengi l'hospitalité on Abraham a monissé que panaé alors bien que où est ta femme Sarai. Mon appel, alliance passagère par rapport à la famille. Parce que l'alliance, premièrement par rapport à la famille. Donc, tu as la famille, tant ma mère, tu liés ensemble. Tu as conseillé peu d'alliance. Tant mon père a la mère, comme on dit, la moussou, tout le monde a la moussou, pour mariage des alliances. Voilà. Tant que l'homme a imbécile, c'est comme il a tant de famille à moi, c'est tel mais c'est pas la guimine. Bisso na ouais, bisso. En tout cas, bilogo. Faut que les n'ont pas n'abino. Faut que les n'ont pas n'abino. Ils n'ont pas alliance. Oh bah c'est là qui. Mais total par rapport à ce qu'il y a biso église. Deuxième aspect il y a alliance. Tout le monde a deuxième aspect alliance. Même Jésus-Christ, il fallait que l'alliance soit tout autour de la table. Il y a pas na carte à tout à l'heure on a Matthieu 26 26 à 29. Mais on est à Jésus, on a tout à relier à la alliance éternelle.
albi moni ndenge tolé na bino lipo bobo na buki na bipe bino bobuka bolia ezanzo to na ngande bolé donc awa nde moni pas esco diable a comprendre que makambo na te yango place azo pesa la bato kino mais Jésus a calé ça ah mon nebo lipo bolia tolé na bino ensemble ezala alliance na sali na bino azi vino Amélie a bino pe bon mais la vino mon vino to Amélie alliance to sali ngana bino eza ya libela mais ngana bino to Amélie ngo ya suka awa na mabe na mabele toko tita moto kokutana na bino ku kuna donc na alliance éternelle to mon ngo na Matthieu 26 29 do batanga na Bible na sito côté na deuxième phase de l'alliance éternelle yango moni même tant bana na biso tozo mona bazako kinikolia la bandako même ningo za na bana foko fungula ka bana ake côté mo bazolia bo biso to lia na makila et to mela makila mutu donc azokota na alliance mystique moi nazokota na alliance mo ya liki ezali difficile neti na yebi ndeko moko boye ba ndeko mo ba ki ba musicien kacher mo akosi ba ngalo bina ngoni ni bino ndenge bozana loko la place be utaki orchestre na bino zalaki na 6 ko saranate bo ningisa ki pena mukili po batambola ki ya orchestre na otanga ko orchestre wanati alors le wala bolongwe kuna ope boye ko sala bozo ningisa Afrique bo ningisi Europe bo ningisi bazeniti bo ningisi baningisa ki partout popo kabwana te erere ya tinengi place bo uti fubo mela na makila omoni na kozanga koyeba na pesi ndeko nanga congolais quadra bisika za bambote kozanga koyeba za liwa ndambo ayemta loba ota abi kozanga koyeba za liwa ya ndambo place za bambote ne et puis félicitations lisusu na nzembo na sali patriotique ola ndenge nzembo ona voilà en tout cas quadra bambote no yango wana olaxipina qui posa vrai patriote donc bamelani makila mais eumela ki te tango moko akufi 4 ans après 3 ans après mon sous-salandi donc mais biso tozo kebisa bana ok pa inanda ko moko go biso to melaka makila mutu bima na sagesse ko zonga sunanda boya olia ko zonga sunanda wanati bana na biso mibali pe lokola ya basi ozoluka mwasi obala otomela na makila pour te boana te ozolingande mutamonda ténèbres parce que ma alliance ya makila seul moto azana permission ya kosala ngo pa sala ki yango pe moto mokila ko sala ka ngo te eza Yesu yango te muno na Matthieu 26 29 mais bali à part alliance mususu to bengi neti mwana mobali yaki ayibi virginité mwasi wana pe za alliance parce que o yibi virginité na yo mobali liboso o yibi mwasi wana o yibi nzoto na ce qui moi donc bandimaki parce que moi ya mboka ya mort a viola qui dit na histoire na to bien na Bible oui alors bandimaki bakata ki bala mibali nyoso tongenga mais oh tozolo blangengo tozolo ya alliance ya ngengezali alliance o nzamba sengi selon la loi d'accord mais on te ressource la lelo alliance tozolo blangengi 2022 sengi biso o tozo totina to passer l'émission ezali tozo ta les sana ba chrétien même si o yambaki Yesu soko koyaki téléma pendant que la grâce est encore là pendant que tu as encore na 8e jour parce que na 8e jour nde yango est déterminé Paul ninga bina biso na Philippiens 3:3 wana yewe azali circoncis ya 8e jour donc le 8e jour oyo est définir biso 2022 et puis c'est biso 8 et ça pour flasher biso que totala ko bon la mutema na biso ya oyo ndeko mutozo landa biso 2022 c'est encore possible d'accord donc zongela alliance no nankolo alliance wana na nini ya mutema pour le lot biso mutena biso soko poko linga totala s'ouvert c'est mon quoi no to le kapena parce que makamo eze moi belé et yo ko sa biso mu bulunde sa biso dernière fois pour Nathan mais on a répondu sur les trois aspects alliance oui voilà mon tuto là autour na sous ba question la question non la tika ki opena lo ba parce que tellement temps eza pena mingité na émission alelo ya on a pena tika ki autant vraiment oloba mais siko to yé pena ndenge to loba ki parce que to développer tango pensate comme on a que question na tout
tomonaki oyo ezalaki capitale oyo ezalaki moko komona ke l'Afrique est le berceau de l'humanité eloko wana mpenza oyo eza étiqueté bato eza pena bato bayeba parce qu'il y a beaucoup de gens bayokaka kaka ndenge olobaki neti na kokozonga mwa moke nsima komona ke ntango tobandaki koyamba bato ntango toyambaka bato na ndako tobake sala lokola eza epa na yo alors eza berere grave ozomona ozomona eza berere grave mais otalisaki yango na émission oyo elekaki bandeko eza déjà na kati ya net bandeko baotala yango komona importance nini mpe danger nini oyo ezali ya koyebisa mutu sala lokola eza epa na yo yango tomoi lelo bacouple ebele ekufi makambo ebele ekufi alors tolongola mpe naïfité oyo eza kati na bato komona ke ntango bato bazobake l'Afrique est le berceau de l'humanité en tout cas komona berceau ya humanité yango eloko tolingaki odéveloppe yango mpena bien komonisa biso pourquoi que Afrique oyo bato bazoloba monde entier ezoloba eza berceau ya l'humanité mais biso moko tozozala conscient te. Merci de pour la parole. Nalingi nalobelo moko boye ce que totangi neti suis d'accord à peine ce que le biso Congo existait avant sont aussi qui existait avant l'an 180 royaume Congo et Suisse à cause à la longue combien Suisse peut-être 700 ans 700 ans sauf 700 ans 2022 moins 700 ans donc la réponse donc ce qui va l'homme occidental ou occidental à l'obaki par hasard que l'Afrique est réellement le berceau de l'humanité. Mais tant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, baza ko identifier mon anime. Baza ko identifier en par rapport il y a la lettre alphabet ou en Égypte. Tout le monde l'homme grec il y a eu découvrir alphabet en Égypte, c'est un communisme qui m'a manan. So Marvin so na comment est ce qui m'a il y a quelqu'un qui a découvert qui alphabet de base on a Égypte totally qu'on découvrir ba métaux en Égypte qu'on découvrir ba année linéaire en Égypte oui totally qu'on découvrir ba le vêtement ba raffia parce que na raffia to na tout hein raffia ko ça lo ça que ko la lo et lamba et ko la le koti hein toujours kuna coton et la coton kuna donc analyser qui makambo wana nyonso ba yo mona kete kuna nde vendre le sika mpina makambo nyonso evandaki c'est un peu na sens wana so na koki koloba po so na zo na sens à connaissance pe ya classe hein na tali ya classe na zongi pe na bible tozo mona même ti Abraham abimati basa kola pa na 430 ans avant Jésus-Christ na création mokili donc de l'an 0 avant Jésus-Christ Abraham na 12e chapitre aye nzamba sakoli likolo na ye mais 430 ans après descendant na ye ba ko se retrouver na Égypte 430 ans après oui na Égypte wana kaka pourquoi kaka Égypte donc tous ont une question ils ont posé donc effectivement donc l'Afrique est véritablement berceau ya l'humanité. Donc comme on a berceau l'humanité donc eza pena eloko oyo place likambo nyonso to oyo bandaki. Oui. Alors pourquoi ceux qui tozo mona lelo est-ce que tokoloba pe que Mundele a manipulé un peu la Bible? Bon, tokoloba Mundele a manipulé la Bible penza te mais yende a se manipuler qui parce qu'à comprendre que la Bible la honte. Parce que mon dit on le belo au mon Bible ceux qui ont eu révélation te Bible autant on va le rola muta à kota ki classe na kenenge netelo azoki pe mayele na yibine ekotanga la compréhension bien atangi peut expliquer d'accord mais est-ce que ceux qui ont tangi Bible expliquer ndé on a peine yo expliquer non et on révélé le mot pour continuer la question même le roi Léopold II azalaka petit mon confier Léopold azaki beau-frère ya Léopold I parce que Léopold II azaka beau-frère Léopold I d'accord on est écossais. Pour moi, s'il y a Léopold I, Azalaga sert il y a Léopold II. Donc, si on fouille dans l'archive, on a Makambo. Alors, on va bien temps, on va PC, on va péter dans mon confia. Donc, on va pays où on a Ezali, Naba Or, et si on est au-delà, il y a Éthiopie. Donc, pays où on est à Esaïe, chapitre 18. Où ils ont et pas seulement dans la fleuve, dans la rivière.
donc nous avons payé on a né l'or ba lokotaka on na mabele et tant ba Livingstone ba kendeki to ebi histoire biso na classe pour na limiter na zonga so bo ba tanga classe ba makambo pour na temps na bestala ba ko découvrir effectivement ezalaki ndeki Léopold 1 a tineki ba mission pour ba tanga bazalaki inspiré. D'accord. Alors na kata histoire na bref tant Léopold a ko s'accaparer na Congo to ko mona ke après que ça c'est bon alliance dès quand toujours ma alliance il y a beaucoup ça on a ba mungu na ba savon hein titi ba zo ti na rozanga ko ye ba ya za mona netiye aza ko ya pour à récupérer partir na nyoso comme pour ba zo ba biloko na bango ya ba métaux précieux mais nzo que ça va tu peux volontaire nzambe pour ba ya ko kata Congo ningi sana carte wana tu vois Léopold Dalo bagini aye si photo zo ba prêtre au peuple on a na kuti bango ba ye ba ki déjà nzambe voilà. Vous comprenez? Place dans le voilà. Parce que biso auto e bagi nzambe nini parce que place to utaki na orient tito kiti na pays ya Kam biso ba descenda ba Kami tito kiti tito yeti na Congo tito ya omona océan na côté Angola wana hein ba o ba ya ki pona ba ya ko jwa babiloko na biso do ba colonisateur do eli ba pitine ba mo confia ba Livingstone hein na ba Diego Cao pour bazo abiso za la guinée ba photo tindela ba ba perte pour tout le monde ba linginza nzambe alors to zo bible to ya bible bo renverser alors eloko moko na tala na émission mo na rola na histoire ya Congo na yego mona de nani Léopold alobi soki to lobi to te ba ngo bible na makambo tali bible ba yebi nzambe wana mpundu yego ta ba nzambe mpundu lo ledo ba yebi siko biso photo même ba ngo évangile moko renversé qui errait les pauvres en esprit car le royaume de c'est taillé alors ceux qui tant que évangile notre fan de sayango to ebisa bango vérité té bango batika la ngana ko sambela ko sambele belé n'est pas le lopera de zo monati ba to anti ko sambele belé nde pas mamate mais Léopold derbi to tika bango sambele belé biso to yiba bango ba minéré biso to ko riche pour mukolo bango ba ko lamuka ceux qui va comprendre on ne provoque pas les on ne réveille pas les chats qui dorment. On ne réveille pas les chats qui dorment. Merci. On ne réveille pas les chats qui dorment. Donc on va réveiller ce va va répliquer biso ceux qui toza benana ba réserver eux ils ont suffisante pour te faire face na bango biso to kota kiboumbu. Alors to ke na biso mbango média eza tango vraiment to yena isikana vraiment parce que na ngato koma na isikana alors lelo komona lelo est-ce que toza réveillé ou bien tozola la ka pongi bon toza réveillé mais ba misusu bazaka na réveillé mais la majorité bazana on ka réveillé et nous on est sala que majorité bazala réveillé bon les réveils tout d'abord les amutu réveil eza Yesu yetango ya yaki omoni même na monde à ténèbres est-ce que ozala nga d'accord que même monde à ténèbres balamukaka oui Malbi tout le monde étoile moko étoile on a pas non qui les ala étoile nengona ezala te ba réveiller ki bas balamukaki balandi ngo ba ko tonti na Bethlehem babi non biso to ye to moni ke yonde mutu zarwa ay ba pesi o sengele ki ba pesa to e bi bref donc mutu no tuni Yesu aye mais est-ce que to lamuki ngala ko ba to lamuki ezali oui et non bati mususu balamuki mais ba mususu pe balamuki na lukaka te or que to komina ngonga ke to sa nini to telema to lamuka na pongi pe to telema mais lelo évangile ndenge ezotema est-ce que ezotema pena ko talisa vraiment que Afrique eza berceau ya l'humanité et to telema to lamuka parce que Léopold makambo alobaka o ezake qu'on ne réveille pas les chats qui dorment parce que yeba ke mboka na biso toni na kita ba yaki kaka pona ko yiba biso pona ko détruire biso est-ce que zotema pena lelo ou bien beso continuer ka ko ter o eza bénédiction o eza parce que tout le monde ba te belé lelo baza stagner. Ouais, mais Nengozolo Bakaka wana il fallait les responsabilités l'église. Voilà. Parce que ceux qui ils ont sika au Badbako se réveiller, moi je pense que c'est l'église qui doit faire ce travail là. L'église fait ça en Moussala et Rola Moussa. Tout d'abord l'Africain, qui est l'Africain?
c'est le rôle de l'église. C'est l'église qui doit vraiment jouer ce rôle-là. Il y a le peuple de Dieu qui est tout la mouka. Ceux qui vont miner les bateaux et bango. Mais bateaux, t'as la soupe, biso soro biso tozo eba. Mais biso tozo na pongi. Donc il dit c'est les Éphésiens 4:11. Ils ont moussala na bango. Et puis nous avons bêta pembela. Ou bango la émission. Mais et l'on connaît ni pena oyo koko talisa na peuple tant que apôtre comme on a kelelo. Est-ce que beaucoup qui ko changer façon? Il y a discours aux gens à quatre na l'église ou bien côté à kaka Biblia n'engue mundele à comment qui que le pauvre en esprit car le louram de ces état et beau continuer quand aligné on a il y a ko sala musala oyo ya Léopold Aloba ou bien il y a ko changer discours il y a ko télémisa peuple à la muka peut-être ba pe ko sale la oyo zali bon kita bomengo on nzambe a pesi biso a tiké la biso na mabele na biso au lieu que ça a toujours pillé. Ouais, on a un rôle église église a un grand rôle à jouer, mais c'est quant au gouvernement aussi bayoka. Bien que les charlatans va côté belé, mais biso to ko peut ça ba on valeur té. Mais dans on s'adresser na ba oyo ba tikali na no pe ya 7000 ba zana no pe na malam. Donc ils allaient na rôle yo toujours la na télévision, ils allaient rôle là yo. Dans on ba to baza oya église faut totaler ça africain valeur la vraie valeur naïe le vrai valeur est africain azanani et puis tant on va dans on compte ta classe il faut photo ça ba idéologie botanga bokende loin mayele wana boya na ona mboka vous comprendre voilà et puis tant on va jouer mayele na zoté ya biloko na classe ba magistrat bazala ba savant tozana ba ingénieur maintenant on peut s'emboter encore na professeur Mbele asali oyebi ka sali pour téléphone au capi. Ah d'accord. Téléphone au capi. Biso ba congolais fallait tout sur ma téléphone au capi. Ils allaient certifier en Amérique donc ce qu'on a besoin na yango akene na boulevard du 30 juin na côté à palais de marbre na côté palais du marbre à mon bazo te ka téléphone wana ils allaient ndeng toujours na iPhone 12 ou 13 téléphone au capi wana donc téléphone au capi pro il y a $60 et ali bon non ça la publicité hein mais na zolo belane biso ba africain naïveté to ça na yango wana. Donc, rôle na biso ezali basal na nzambe to la musa peuple. Bible c'est bien, mais moni nzambe. Nzambe tango a sauvé peuple na ye et comme que na tango ke esengeli sikoyo ke Moïse a même peuple pour batonga tabernacle. Ba lukaki sikoyo banano baza ba constructeur, banano baza ba tailleur, donc chaque domaine na si total na Bible. Bon mona même ne ba forgeron ba bimagi na kati o ba ko sala ba ko déformer bi bende hein pour ba sala ba koshi ya dini ba bois oyo eko sala tabernacle o ba saka pe ba tapi donc toutes sortes ya batu bazalaki donc Bible les autres ça biso to tika la kana ko te ya kakate nzamba ko pambola mais l'homme a été déjà béni depuis le 6e jour. Et surtout, même en Galates chapitre 3:16, les promesses ont été faites à Abraham, à sa postérité et sa postérité. Mais si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc, surtout en Christ, toutes les bénédictions ont encore en Abraham, dans Genèse 12, dans Genèse 17, tout se retrouve en Christ. Donc, tant aux en Christ, toutes les bénédictions à Abraham, Ezakatina donc on a posa sous Yarana boye ta prière ce qu'il y a 100 francs. Tout est un mensonge. Mais parce que tu vas autant la Bible donc bazo contribuer à bon quand na biloko Léopold Aloba que ya ko manipuler. Voilà, évangile est quel longtemps. Biso to komi ko se manipuler. Léopold dit à sa coufa les siko comme siko l'homme noir envers ses frères. Oui. Mais question moko ezali comment on a siko fera que tant nzambe ye moko tant azo sala mokili na ye oyo idée ye pena ke asala mutu peuple nini o nzambe pena asolola kene liboso. Bon les camarades bako solo la liboso c'est un peu le bango sinon tu vas un peu le rôle un peu tribal hein. Le premier homme noir sur blanc c'est Adam qui signifie fils de Dieu ou terre rouge hein? Les terre couleur noire surtout on a vrai sens il y a moana mais quand la lingato soit et l'on a non nango donc on batanga Bible même batanga ba on koye ba signification ba comme bolu batanga signification ba non bon Adam signifie
terre rouge. Donc il y a une couleur nez qui est noire. Mais terre rouge, c'est quoi ce terre rouge ou jaune quoi. Ouais, tout le terre rouge on a siko, tout le monde a siko. Mboka nini ou bien continent nini open terre rouge ça plus. Mais terre rouge ça partout, même en Suisse, tout le bagarre rouge, mais normalement ils ont la jaune, hein. Sauf dans son accord le bien. Hein? Basique ou non, surtout dans la même temps un film Israël aux hommes mais dans le but que c'est Israël mais dans le but on peut savoir image parce que surtout tout soit Eden tout le bagage on peut-être tout le temps tout ça les musées à Roya tout le là où se situait vraiment Eden mais par rapport à la limite des écritures hein qui est premier fleuve tout le bas Eden ezalaki na 4 fleuves Euphrate Tigre hein par rapport à Bekidi et puis tout le monde a Kilelo hein Euphrate le fleuve le Euphrate les amis ça te poser nos questions parce que batumi balbara ah bon ils qui mutu mwindo tout le parce que oui mutu mwindo parce que fleuve le Euphrate les awapi na pays ni Afrique ils ont un pays si on se trouve tout le ce qu'on a battu on peut ça argument wana ah ils qui nzamba sala qui premier mutu ezaki noir bon d'accord. Bon, Adam tout ça admettons ça qui mutu mwindo. Bon, Adam signifie terre rouge. Bon, ce que terre rouge on a nous tunio na ezalaki wapi. Bon, tout ça par exemple tout ça on a Congo. OK. Mais ce qu'on a Congo, babi na jardin d'Eden yaki na 4 fleuves oyo ekabolaki Eden wana. Euphrate, Tigre et puis Gion et puis tout le 3e 4e fleuve wana. Mais ce que tout ça là Euphrate na Tigre. Tant que la fleuve ni en Afrique, on va ver un tigre bien Euphrate. Mais on a peut-être les abats combo bachaki, les abats connotation. Mais ce qui est le but au Kendepena, to kota pena na mozindo, on a ko sungomke comme on a phénomène au ezana Congo lelo, comme on a ba kota ba mwanda, comme on a ba maye bele au ezakuna, on a ke oyo e kaboni pena on a oye e comme océan, koneza ndenge mususu, koto eza ndenge mususu. Ozomona pena que donc makam sanzambe ezebele. Donc si tu l'as dit peut-être tu peux revenir dans makamwana parce que tu l'as peut-être qu'on approfondir maïle wanate comme on a que babilo qu'on a bango ba pesi la connotation ba changer un peu histoire d'après là de la wana zo de to le baka que eza ko engagé ngai étant que journaliste nazo tuna mituna mais na lingi peut ko porter un plus sikana comme on a ba phénomène o eza na ba mboka na biso na mboka moko te zali bon nazo ko soutenir yo parce que moni ils ont un prophète moya biso na Congo aloba biloko aloba ngo mais moni prophète sera zoloba il faut zalana n'écoute ya aigle bu écoute ya ibu pour comprendre prophète akoloba na yo que ngaloba nini prophète akoloba no yelanga yi figue yelanga figue ou bien yelanga cœur de bœuf hein fruit mo ba benga cœur de bœuf joie cœur de bœuf kata katango yelanga kata a bondeli a pesu a mobili a malade numéro aussi là mais yo soko comprendre des exemples na pesi on tient likia non na cœur de bœuf et tant que cœur de bœuf ils allaient peut soigner malade de belé oyo ba médecin ba lobela raté mais prophète azamutu oyo so azolo belo neti bala bilaka mutu ba oya kubikisa Congo nomade moko aoya ko kamba Congo effectivement tout le monde appelle le 4e pouvoir et qui nomade hein au président nomade mais est-ce que batu bayebi oui batu musuna Congo bayebi vérité est-ce que mon président yeba ko oui na lo batanga ke na kamba bayebi saki yango ke ozali na kata histoire kamba mboka de bien oza comprendre donc ba prophète ba lo ba langage na bango soko comprendre ngote e ko pengusa yo alors na ngina lo babo et koki kozala Congo que tu entre parenthèses mais ce que tu as interprété dans Congo tu as interprété Congo na drapeau na mais avant l'indépendance Congo azara na drapeau ni bleu hein avec cette étoile ah so na bo santé drapeau ya liboso ya Congo et puis couleur bleu on est ya bleu ni bleu foncé non bleu foncé ce que sont dit bleu on est bleu foncé ya ciel parce que on a que déjà même yemo mundele appelle ça qui biso réponse na drapeau na biso wana que la couleur bleue représente la nature céleste tout est interprété couleur est-ce que vous en êtes d'accord oui
Ah, on a ce qu'on est tant interprété la couleur dans le tabernacle. La couleur bleue représente la nature céleste. Donc le Congo, tout le monde déjà. La couleur, oh, mundele n'engo tourner qui question est-ce que ça berger alimenté tout le monde déjà ba flash qui biso belge. Ba américain ba qui sima ba belge, ba allemand ba qui sima nakati wana po ba brining ba hollandais, ba anglais, ba écossais. D'où l'Europe roi roi Léopold I azaki de anglais d'origine écossais. Donc au bango ba découvrir qui na moyen ya ba Léopold II ba découvrir Congo. Mais tant que bakati Congo drapeau batikile ki biso couleur bleue. Donc il bani ba pesa ki biso message. Donc nazo ya siko na question oyo tunira. To bunga te ya bino bo la biso. Donc la couleur bleue représente la nature céleste. Et jaune représente quoi? C'est la divinité. Couronne les couleur ni jaune, l'or les couleur ni jaune. Donc l'or représente la couleur jaune ou la divinité. Vous avez donc tout le monde peut disco colonisateur ayeba qui est loko ya connecté parce que chaque drapeau ya mboka ezoaka et puis ça signe ya richesse mboka wana. On na Ukraine. Bango baza bateau blé ya monde majorité zo utakuna. Ils sont tellement peu drapeau na bango ezali jaune wana ya blé. Voilà. Na habite son naza ko se tromper. Non. Bateau bango na maison na habite son naza ko se tromper. Peut-être mutu muso oh comment ya ko lo banengo wana. C'est la drapeau pe ya Ukraine. Dans bazo ba ke blé matif nini cher. C'est parce que Ukraine a comme un problème. Mais tala drapeau na bango mona couleur ya ce que blé teli ezaka nini couleur ya ordre jaune c'est que biso na drapeau na biso blé où ils représentent la nature céleste ou demeure de Dieu jaune qui représente la divinité l'or richesse en quelque sorte toutes les richesses na jaune on a kaka rouge et les autres ça biso la grâce donc la grâce de Dieu dans toute sa richesse où ils allaient coexister dans la nature céleste. Donc, et puis, il y a 7 étoiles. Oh, l'étoile représente toute une nation. Et le chiffre 7 représente les repos, le jubilé. Donc, endroit où il y a fête, il y a joie, ou le repos ou la perfection. Donc, comment est-ce que prophétique. Et nous avons bien, la émission Congo, yo Congolais, la émission. Mboka wana ezali mboka moko prophétique ezali demeure de Dieu en quelque sorte sur na kokoloba donc na makambe belé na koloba c'est vraiment le berceau de mais est-ce que Congolais ye moko azoyeba est-ce que Congolais ye moko azoyeba na lobi oui na koloba tengam na simi monopole ya oyeba ba misusu mingi pe ba yebi mais bele pe batikali na na oyeba te mais comment na lelo batu baza ko kosa bande koza kaka binzamizambi oye bimi ebele yango mutu ezosala ke peuple azalaka naïf comprendre te makambo oyo ozoloba ntango bandeko bakolanda yango ekoetikte bango bakokende mpe kotuna bapasteur na bango est ce que bakozala na habilité ya koyebisa bango vraiment vérité na makambo oyo ozoloba c'est ça le problème normalement yango tozoloba te ntango bandeko bakoyoka est ce que bakolamuka pour le problème na biso ezali toza na année alliance même si Poutine a se détaché dans un espace, ça là, tout ça, on est allé pour là, à ça qu'on flashette. Ouais, l'inginga y a la nanga. C'est comme une table alliance et qu'on s'est multiplié. Et guerre à Ukraine, et Zali n'a aucun année. Ézéchiel 38, verset 2 à 3. Et si tu as eu Ézéchiel a sakoli na makambo ya Gog et Magog. Mais guerre wana ezali kaka moi flash. O ezako interpellé pour ekokako ko kote sabiso na phase ya ba pays oyo et ko sala masolo. Bon ça. Oyo ko sala équipe pour la préparation à guerre à l'Armageddon. Vous avez donc l'an 2022 ezal année oyo na domaine tout balance et ko continuer na ba famille na ba camarade au monde camarade na wana et simbi susute ay ko comprendre master wana ya forme tout nek te lobaka hein donc et ko continuer na ba spetu. D'accord. Alors, tu as une émission à Souka, tu as une émission à Lelo, tu as même dans l'église. Donc, il faut revoir l'église. L'église, mais en alliance. Alliance, oui, on le balance, l'alliance, c'est Christ.
Alliance wana nkolo azali kosenga biso ya circoncision ya nzoto na loi mais na nouvelle alliance pour la lobetika lisusu na Romains chapitre 2 29 etikali lisusu te ya nzoto ya loi mais comme sikoyo circoncision ezali yo chrétien mais circoncision sikoyo motema na yo donc il faut yo luka nzambe apeso motema sika je vous donnerai un cœur nouveau donc comme motema ya sika sikoyo l'église na yo banda yo kota kuna bien que baté ya rapé Christ est-ce que vie na yo a changé donc ba o mingi ba vie na bango a changé te déjà bazana kati ya alliance ya mabe oui parce que alliance ya mabe direction alliance na bien alliance ngo ciblé pena bien te d'accord ciblé alliance malamu te parce que nako ba même na ba famille tout le monde na ba famille na utango ba on est bandeli ok robana na famille mo faut ba pe famille on alliance ni ba bazana ngote moi c'est pas bali pa na bino fa ba pe bino pe alliance ni bino famille na bino za na ngote voilà sinon ba yo kanga donc ba kangi bino de balani o ba kangi bokelo mo ndo ki me ya ndo bokelo za ndo kite ils ont peut-être des générations à génération ba alliance mo ba salaka l'église peut même yo okendaka kosambela mais est-ce que yo so tourner une église na église non est-ce que réellement ils ont alliance na Christ parce qu'alliance autour de il y a 8e jour c'est Christ. D'accord. Merci Bandeko, en tout cas émission abiso ndeka gezaka soki to continuer to kokende tinati. Alors n'évite apôtre lilobani asuka oko kikoloba susu na ba ndeko ya Gemidor TV o bazolanda biso na mkola lelo ya komona vraiment likambo alliance na komona ke Congo en tout cas tout le baké royaume Congo est vraiment béni totalement dans Zambé o eza na kita ya kosakana te o yango mundele ayaki po akosa biso ayiba kaka biso totikala kaka ba pauvre et puis preuve pe nezo ba pona le bananga suke le ciel na mai na ba fleuve na biso na ba mer na ba rivière na biso soki moye beti bazo mona nature ya bleu na mai. Tu vois, chose où non, drapeau fait à la bleue. Donc c'est la nature ou le demeure de Dieu céleste qui est le Congo et les jaunes qui est la richesse ou la couronne ou la divinité et le rouge qui est la grâce. Donc la grâce qui est dans sa richesse, mais na kata demeure yanzambe qui est le Congo. Il y a parce que Congo là zo comprendre. Donc Congo là vraiment très naïf. Il faut la muka, il faut la muka. Yana na nze momoko kutunde ko moko boye ami moko botokola na ye asali nze momoko boye ke tola muka na pongi kongole la muka mais asali balliance na ba 7 ba 9 voisins na yenyoso et là on est les simbiwa mais quand vous êtes congolais à la muka et à koki ko la muka penza lolenge nini premièrement les responsabilités dans l'église et puis éducation. Moi je pense ministre de l'éducation aussi, il faut pas revoir l'histoire de Congo. Bah écrivain, il faut pas revoir l'histoire de Congo. Parce que si tu as l'histoire de Jeanne d'Arc, Cléopâtre, tu as besoin d'un côté. Il faut vraiment comme autant l'histoire de Bisso. L'an 180, on a Congo existé. Baye baba kimpavita mama mafuta basima utoko pe bandre masua banzinga mbanza donc ils appellent très important ba la puissance na biso eza lokola to perda yango donc to perdre mais to bosani yango to bosani biloko na do ministre de l'éducation il faut y être face à les locaux. C'est mon excellence, avec tous mes respects. Ce que vous avez mission, apôtre Toko, les grands hiboux, parce que tout ça il y a aigle les sous-soutés. L'église est en train de vivre au temps du soir. N'a pas un soir aigle à Tamboularaté. Ce que vous avez vu, tout ça aigle donc à l'obégiste. Mais les grands aigles, ça, qui jouent au Belgique. Aller de toutes fêtes de toutes les nations les disciples donc tant accueilli église côté qui na phase na ngona soir parce que balongola qui corps na 11e ère tant Joseph d'Arimathée na Nicodème balongola c'était déjà les soirs or nous qui sommes les juifs spirituels surtout tant na ndenge nzamba tant la journée bandaka na soir makambo sala lobi fo ba ngolelo la pourquoi donc
toza na taya ibu donc mon excellence avec tout mes respects en tant que moto na nzambe to mana nzambe oyo nayebi pe histoire ya réveil peut-être simba la sima tolinga to ba histoire ya réveil ya Congo o mingi to be la kaka to be likaka bon Aidi na bala yena réveil mais Aidi na bala utaki ba kota ba Zambie kuna ba Tanzanie tu vois tu as déjà ma solo ezalaki na ba njili s'adresser peut-être plus na ministre d'éducation comme ça ezali pour na réveil to kolobelango na émission o kolanda voilà donc mon excellence tous mes respects totiki makambo pa na yo meka oluka ba écrivain ba historien ba zongisa histoire soki pe yo yebi yango ekozala malamu esuna parce que même na katiote bolimbisi même Sarkozy aloba na biso abike non il faut apprendre ko écrire histoire na bino abene faut luka bo bino bo kuma pe histoire na bino Sarkozy c'est que ba yebi ke biso to na histoire moko te ayebaki mais azotala ke toza ko fonctionner na histoire na biso te de tozola ndaka ya ba yo na pesa exemple siko histoire net ya bango to tana na pesa exemple mo ya retour net ba construction c'est vrai ba construction ya retour ba étage na royo mu kongo ezalaki oui mais est-ce que biso siko ndenge toza wana biso toza wana besoin to sala ba gratte-ciel non na ba moyo toza wana ba toza na marais biso toza ba mboka toza mingi za marais za ba plat oui donc tu as besoin de copier ba immeuble ba grande tour mais tala lelo te to continue makambo ya ba gratte-ciel naza contre ngote wa tongo nzamba pa mola bino mais tu tozonga na culture na biso na nature na biso ba ko masolo biso ba africain biso c'est berceau de l'humanité est-ce que ça a besoin de quoi non et puis même ko créer ko invention ya mutuka mais mutuka na royo mu Congo basalaka mutuka mo ya na modèle ya coccinelle na habité soko yo yebi makambo soko yebi makambo oui tout les a biso via déjà on a engagé le ministre na zongeli lisusu avec tous mes respects et des générations oyo ezoye ba bon majorité bango nyonso ba misusu pe bazo sala recherche ba yebi na lui peut-être ngana détenir connaissance nyonso parce que on connaît en partie o pa yebi ko lekanga ko pe ko sala émission à compléter d'accord mais tu émission zoto qui n'a besoin de suka to kuma pe na suka siko yo o annoncé au petit message na ministre siko message o ko pesa message nini na basala nzambe oyo bakangi Congo na escroquerie na ko comment entasser bandeko ke bazala kaka na ndengwana ba demeurer kaka ndengwana bazaka na naïveté ba vivre kaka na naïveté na ba yeba ko comprendre que le Congo c'est un pays où ezali vraiment de Dieu qui détient toute la richesse dans toute sa grâce. Oui. Donc yo message no ko pesa na bango et puis ko pesa pe na ba fidèle oyo bazolanda bango tongo popo. Message na la mukose ezali dans deux phases. Bachir faisait 4:11. En tout cas beauté ya liloba oya tango ya pourquoi mais na koyebisa peuple que il même yé sous Pierre na loba tango na la première partie mais vieux biso tozolanda autorité oyebi ke yo te ya biso na babulo kuta biso na babulo na biso anga na entrepreneur na bato na ngai na bato na ngana ba masa na ngai ce que tozolanda biso na retour tokozwa nini voilà évangile biso tolingi donc bato bazokende kosambela mais en retour il faut arrêter tokozwa nini bakozwa nini faut pas soki natangaki fungana zwa musala voilà soki natangaki net naza avocat donc na nzela ya église faut bato batangi baza bavocat bafungulisa ba bureau oyo aza médecin asala na ki médecin na ye na retour il faut ba se retrouver mais comment va pasteur ka ba se retrouver ka bango ba se retrouver te bon surtout bi ba pasteur o aza mon côté to ko ba na plire mais na plire on peut to ba ni ma plire absoluté mais ce peut baza na vision malamu o bazote ya évangile il y a ko placer peuple que peuple a découvrir batalent za katina ye donc to be on ni stratégie ya ko créer voilà o aza entrepreneur créer musala soit bato na musala et puis quand to côté to kanga peuple toute la journée
Ecclésias, c'est le grand sapeur, le grand millionnaire, Salomon. Alors, il y a un temps pour dormir, un temps pour travailler, un temps pour rire, un temps pour fêter, un temps pour danser. Tu vois? Mais comme on a dit, on a rubina. Na fingi te me kongola tikela rubina, même kongola ta kongola tikeli azola ta même oya musicien azola ta lokola musicien. Donc place pena bobunge za makasi. Donc ils ont makambe belé, faut revoir. Il faut qu'on revoir vraiment. Donc il a lancé vraiment Befese 4-11. Na lingi bino mingi na zolo bango avec l'amour, na zolo bango te pona l'équipe bino. Te nga kutu na yebi kutu te na yebi te. Ça peut mbela ndongo lobi ke pas ministre ou bien ko peut ça peut ko lancer pe o ezali loba et pas le président Félix Tshisekedi que ceux qui ba ko revoir pe l'église ngo parce que comme il peut belé l'équipe mingi bana ba ko tonga malamu ndeni na veni moko 5-6 église makelele wana sonorisation zongo na teke mona azo moite atanga revoir ba cour na ye. Bon, pour le président Félix n'a apprécié Mbote Bisika Zali, son excellence, Mbote no yangoyo, mutakoma mokonzi eza par hasard te nzambende ya tiaki yoko mawana. Et nous t'aimons, nous te respectons. Aux président Nabiso, les camarades le baké, attends ma église. Wana za na peut pas souka parce que attends na pesa na rotinda message pas président na bika a Rolandango mais à quoi ça rappelle parce qu'il n'est pas un chrétien et ça ne peut pas dans les derniers jours il y aura des faux frères, il y aura des fausses églises, il y aura des sectes. Donc quand on a domaine on est allé passer mingi pour à arrêter parce que c'est l'esprit attend à souka mais et là peut-être le gouvernement monsieur Kouki qu'on revoit ils allaient que chaque église église ou même babar, il fait la net au monde en apôtre. Il fait la air fonctionner, voilà. Parce que le lobby à Moka, et ça dépend de la jeunesse. La jeunesse, voilà. Ce que l'on a comme un peu moins implicite dans le sens où on a. Donc, le ministre, il y a éducation, il y a culture et art, il y a même la musique, musique qui fait la peine à air dans le bêta. Parce que tout le monde a la musique qui est négative. Voilà. Au moins il faut qu'il y ait une montré et puis la place m'a bien fait l'émission déjà 22h voilà tout ça l'émission il y a aucun bruit tout ça na balcon donc voilà donc musala mususu za ne yango wana donc musala ezaka musique te neti biso na susa musique eza musala mais batiaka ngo vraiment na première place te pour confirmer aux musiciens il faut ba monu na ba œuvre merci bandeko na émission na biso o ya grandeur ndé bosi kolanda biso apôtre ozana 2-3 personnes ya kopesa ba mbote nga na pesi mbote déjà na apôtre Martin Allemand ba mbote belé malgré tout ba coup de fil ya rasute pas petit frère Thomas ya yo ba mbote yango wana apôtre Toko Gindo ngala ya yo yango wana Gindo ngala pe ba mbote belé Papa Dani ya eu en Autriche. Na PCP ngai bien aimé na donc ma best bisiko zali ya eu en wana et puis bana na ngai geek pena fani PCP ba mbote yango wana sans oublier mama Mandangi. Sans oublier Maman Mandangi et puis Kembo la gloire Shekina. Donc il y a bien et puis pasteur Kefa na Luanda na Lubango et puis pasteur Mundele et puis l'évangéliste Jean petit Jean na États-Unis. Ah merci. Alors merci mingi to kepe ko pesa général ngi tukulu bambote belé en tout cas Glody Messa bambote na yo mingi to bosani pété ange longo na Paris bambote belé Elimbizi Pidor na Libota Mobimba bambote na bino Simon Mabeka Miko Chikangu bambote belé. Alors tozape na album moko bientôt sur le marché. Il y a la balle dans ton camp. Il y a Frenzaou ce qui mais prochaine fois tu regardes ba affiche ba bilo réunion surtout auto sala ngo pena promotion comme il faut kala mingi peta rozala na Suisse en tout cas beaucoup mona ba image tout ça tu filmer tu sala pe interview comme ça après ça peut moi o ezali que album wana lolenge nango tout ça enfin que bande ko ba ko s'en procurer yango en tout cas ça bel album ça bien et ko sunga pe ma beauté belé na yango vraiment
na ngo botika la malamu to komi pena na suka ya émission na biso boyebi kaka media to kimaka sima tango et puis to PCP mbota frenza o esika zali pena ba mbote nono makyogo nono ba mbote belé mikolo belé wana via kati makolin bisika bozali ba mbote belé bande konyo surtout to bosani binote merci botika malamu to kutani ya mbalasima ya bino molobeli de nzinga toza toujours ensemble tokozaka toujours ensemble yo o moni ota Rolanda biso na bokebi place o moni to betaki libaku toza batu luka pe okomela biso kotika biso na naifitete parce que posa na biso ali biso nyo surtout to yebi koleka tendenga porte alobaki to yebaka nous connaissons en partie alors to yaka wana po to bakisa donc eza lokola misapi donc musapi moko esukola ke longité 5 misapi yango esalaka fo esukola longi donc biso toza misapi tozo senga kaka toujours ba aide na bino bosto sungana enfin que musala oyo ekende liboso vraiment pour éclairer mutu moko et surtout congolais moko ala muka voilà na yango botika la malamu to kutani ya mbala sima ciao 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 ciao